Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Salut, 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 bonjour, bonsoir, Jamboyeno, Mbotenabino, hello. J'espère que vous allez bien. Bambo Tenabino ici, que vous avez bino partout dans le monde. Et Zanga Wabino BBC Mpoi TV. Kota aimer, partager, ceux qui peuvent nous s'abonner, s'abonner et ça toujours biso. Kitoko na kitoko. Ticket nzambe nanga pambola bino nzambe nanga abatelanga bino. Ba bonne fête ya Pâques bandeko. Nga na loba nanga Pâques. Pour n'engager rappeler la rangaille lo moko. Attendez. So la grande famille. Voilà, quota aimé partager. Je disais, bonne fête ya Pâques. Bonne fête ya Pâques. Na balandinyo sur ya BBC. Voilà. Na moi li solo. La bomoni. Shalom shalom famille Libota. On est ensemble quoi. Shalom shalom. Focus bon matisilanga ba focus kuna. Na ba commentaire et ça kitoko makasi na moi analyse kitoko c'est que j'ai toujours aimé. Voilà, là tous na ba artiste na biso mi balé Belvi Kandi na Papi Kader. Et là vous savez que non a ça la analyse awa Papi Kader a ça qui m'a sorti médiatique naé depuis artiste oyo tout qui ko perdre Johnny Faye Aza parmi ba yaya naye et à ça qui sorti médiatique vraiment émission les qui vraiment top et puis si pensana pas na mon thème c'est-à-dire que non ba Papi Kader bazali vraiment batumoko bazali vraiment très close na Johnny Faye. Alors à lobby il a parlé en long et à large et voilà la brine Aza toujours dans le trouble, Aza toujours makati ya ba problème, ça c'est vrai et ça c'est sûr. Alors, bandeko lisolo na meme bino ezanini. Sortie médiatique, ngana loba toujours que no bandeko parfois dans la vie congolais tous en a problème moko boy to ndima mutu soki aza en vie. Papi Kader alobi elo moko boy très profond pour nanga yango na bino pourquoi pas na partager na famille Libota ba yanga. Ba yanga bo matiselanga ba focus. Ya Papi Kader alobi si il faut na moment oyo na minute oyo présentement mutu oyo il faut topé ça et merci na ba artiste comédien oyo vraiment tomboli a pesi valeur na ba artiste comédien c'est Belvi Kandi nazo s'expliquer et c'est loko moko bandeko tozalaka reconnaissant ou encore reconnaissante et j'ai vite compris que non pourquoi oyo soki nani oyo nani artiste comédien oyo soki mayonnaise anaza dangereux hein aza mwana moko boye donc na ebite aza trop dangereux les messieurs hein. Alors bref lorsque Papi Kader a sali sortie médiatique ne pour na relancer message pour na ko loba pour na ko confirmer et pour na ko rappeler batu que non s'il s'agit na biso ba artiste comédien ya to pesa to pesa merci na Belvi et Belvi je m'excuse hein, na à glace et voilà to pesa merci parce que Belvi a valorisé mon salaire d'artiste bande ko boyebi ke non elekelinga nazo ka penza ke non babanda au foot ba artiste comédien kalaba 2000 francs bon je sais pas ce qu'ils a combien à ba moment ce qui $1 ce $2 je sais pas. Et Papi Kader azoloba voir aujourd'hui Belvi bazo finga Belvi c'est la méchanceté et ça mutema mabe ya congolais. Belvi elle mérite beaucoup de respect, beaucoup de félicitations, beaucoup de courage parce que c'est elle aujourd'hui qui vient à outi kopesa donc à pesi valeur na musala na biso na musala ba artiste et comédien.
sorry bandeko mulunge leki non lia glace trop alors na moni on dit ça linga ba retour je dois arrêter là voilà sorry. Alors Papi Kader alobi eloko moko o elobi non pourquoi pas na ça elango analyse parce que biso ba BBC to ça ba analyse moko ya kozongisa nanu maele ya bato. C'est juste la méchanceté lorsque tout le monde a battu bazoya ba fingi belle vie. Donc alobi kutuko ake kutu musika ya koloba lorsque belle vie azo futa batu $50 $100 batu babibi na ba 2000 francs babibi na ba 5000 francs Mbalamo na ba $50 $100 ata lelo si la SB abimi lelo Tokyo loba kenon si la aza mwana ya belle vie malgré que non si la aza mukolo pas belle vie si la aza mukolo pas belle vie na musala mais SB avant ebotama elle a été azaki mutu abandaki ko travailler na famille libota et abandaki ko zwa salaire lelo to moni ba artiste comédien ba telemi ba fongoli ba chaîne et tout lelo to moni ba artiste comédien ba komi ko s'épanouir ba komi kutu bien ba vie moko ekomi na ba facilité malgré bisenga sengezanga te c'est grâce à belle vie pona nini pona chaîne oya fongola azo produire ba film azo futa ba artiste ba mbongo moko oyo ezo make sense ba bongo moko oyo artiste azako se retrouver nango bane obo matiselanga focus parce que il faut toloba Tokyo lekisango boete il faut toloba malgré boko finga makolo poussière boko finga ekimpese boko finga ba insulte nyonso obo finga lorsque artiste comédien moko abimi pona koya koloba ko confirmer ko tiango na mito abato koloba ke non lorsque vous finga à belle vie ya son ce belle vie o ya pesi valeur na ba artiste lelo et alobi sous botali bien ma film ma banga eza sous le quoi kalate ba na période ba CD na ba cassette to nyoko mana koyeba batu te donc to nyoko mana koyeba batu na mabanga zotala tableau moko eza ya 1 minute mais eke peut-être na 3 minutes pour na nini pour na mabanga to fongola poke to fongola peut-être mémoire à batu famille libota focus bo matiselanga ba focus bo matiselanga ba focus toza lelo to ta la 7e épisode ya film na biso master Naomi Ngoleka abandi okene nango mabe makasi toyebi déjà sort na yeso uzanini azana problème so kelinga akoboma papa Serge mais likopa wana mama Kalunga pe bino moko bomoni mama Kalunga déjà mama ndenge azalaka na malgré azala monoko ebele mais aza wana pona ko protéger mwana na ye toke pa keni kuna na décor penza libala wana pe ba problème donc tozo e baté Naomi alingi nini et pas décor na mwana na ye wana ekomi on dirait likambu o Kenya azangi kimia na ndako na libala voilà mama Milo biteka teka ya ba TikTok oyo c'est un message très profond parce que bandeko soko koti TikTok bazoteka kaka biloko ya moto biloko ya boye e matake kitaki e boye ba conséquences et jali. Alors félicitations à Bellevie na tableau wana ya mama Milo azoteka ba biloko na sur TikTok. Alors Bellevie Kandi a dévoilé ba secret moko boye o eza très profond wana. Ah oui Tourota la kaka keno business na TikTok bato bazo sala business oui business nyonso eza business ya kitoko te ba mama mususu bazwa ko bebisa ba vie bato na sur TikTok na biteka teka. Alors tableau wana ya mama Milo ndenge azoteka biloko na TikTok ba jeune bazo elaye ba jeune garçon ba jeune fille et tout vraiment il y a un grand message na kati wana eza vraiment message moko eza wana très profond et un message vraiment eza. Alors famille libota focus bo matiselanga to solo là. Et on dit ma belle vie lorsqu'elle est vivante. Papi Kader bandeko na mone la ke kaka na mona ke mais na zu vraiment temps ko landaye vraiment te na komi fan ya Papi Kader.
nakomi peza fan. Il n'est pas dit qu'à parce que c'est parce qu'il a lobby makambo à Belleville, mais na 8 ans na landi Moutou, il parle très bien, posé calmement et message à Zoloba, bozo capter, bozo comprendre à Zoloba nini, trop sage. Alors na komi fan ya Papi Kader à partir d'aujourd'hui. Na komi vraiment fan na ye. Moi j'aime bateau ba réfléchir ça. Moi j'aime bateau ba dégagaka et loko moko na mutu ngapeko na yibi pe loko moko ane non pas ko ya a ozoka bolobi nini bo vanda kuna bo vanda zoba kitia liboso papa c'est quoi ça comme une histoire bandeko. Alors bébé ça za kana ba lignée wana te nazala ba lignée wana tata on a linga à Belleville, c'est parce que ba film à Belleville ezala ba film moko éducatif eza ba film moko boye azo komela bato azo dévoiler ba secret moko boye caché o ba biloko moko eza ya bien te. Je crois na uti ko betela bino du solo ya tableau na nukaka ya mama Milo kota na TikTok eza kaka koteka to boye te business oui tellement business ango eleki bakomi na ko détruire banzoto abato. Conséquence eza total la film total to éviter conséquence ya ba fille wana ya ba fille na mibale moi si ya décor ya nani ya nani c'est qui nzambe nanga kombo na ekenga isusu CG nanu na nani na la fille ici c'est qui nzambe oza moi si ya Gesho. Alors to ebi ba sort na bango te na ba produit o bazo ki ne consomme pas Mama Milo. To ebi sort na bango te plus tard. C'est un message. Parce que balobi tout ce qui est artificiel, tout ce qui n'est pas original o eza artificiel bandeko. Ezalaka déjà na conséquence. Alors total la non film ngo kunezo kende total sort ya Mama Milo. Na ba vente na yewana malgré Belleville lingi était tellement ndako abatu yo pe na ndako abatu. Il faut savoir se gêner aux autres kabiloko na respecter kolo ndako mais ozo ya côté kabiloko na kati ndako abatu ozo benga pe ba customer ba client na o ba na kati ndako wana. Tout ça c'est un message à savoir vivre. Si kota on tokoloba boye ko finir la biso Belleville. Et si longtemps que nos Belleville azo sala musala o ezo monana. Donc zongi siko na nene na titre na biso eza que no Papi Kader confirme tout haut. Il y a que no Belleville elle est la seule où il faut qu'on respecte na monde ya ba comédien na minute oyo yenda valoriser ba artiste na minute oyo yenda pesi ba artiste valeur na sens que non moi salaire moko ya bien et matolo ou encore ma banga ekiti na monde wana. Alors, ça fait mal de voir Batubazo Bimakoya ko finga Belleville. Et ça passe si peu mawaya ko mona Batubazo teleme la Belleville. Bandeko, ngade na zabwe na lela. Donc, j'aime bien partager ou encore na linga kolanda émission o na oyo kakeno bagage moko ezawana na o comprendre pe mba moko na o capter nga pe na pe na zui matière. Yango bo mona ko partager na bino famille bota bo matisa ba focus boye ba ke no Poutine de l'écriture elle est à féliciter to continuer quand elo kona yango nga na solo ba ke no bandeko na saki analyse moko dernièrement que j'avais dit na lo ba ki ke no bandeko famille bota bo s'attendra kate un bon matin ou bien un bon jour bolamu ki kaka boye banjo bete la Belleville ka maboko mokili mobimba banjo bete la Belleville maboko au grand jamais ko salemaka ja tant que Dieu existe le diable n'est pas existaka c'est-à-dire que non Belleville combat ne kozala toujours mais mabende eza que non lorsque bozana injustice ndelo ko ezoboma tant que tozo sala ba analyse botolo bate que non Belleville aza spécial non total parce que atanga on a koya na zolo baboy ngape na zana ba défaut na zana ba qualité nanga mais total le message au Belleville a pesa kana communauté congolaise vie privée na yebiso to senga ngo bato awate tant que Belleville a sa nini a sa relevé nani défi wana ya koloba que non artiste a foutu artiste $50, a foutu artiste $100, a foutu artiste boy. Bah artiste tout oyo ba travailler pas Belleville, bah se retrouver mais quand même la grande famille. Pourquoi pas ko bete la mutuana maboko.
mais comment un artiste mususu abimi aye afandi sur na kiti abandi ko finga belle vie. Mais à l'écart peut-être pe na famille libota ba futa pe mbongo oyo ekangisa pe munoko albi yango bombo na bandeko ata ndenge ya gabi anazo sala ba pike kipeleke se wana ya kofinga ka ya kosala ka nyonso wana tozomituna belle vie asala yo nini bandeko, allez-y comprendre ya koloba keno belle vie a releva défi wana belle vie a longole loko wana ya ba artiste ko nyokwama. Loko batu ba reconnaître que loko wana te batu balinga toujours ko abaisser balinga toujours ko kitisa mutu. Ya gabi wana c'est ça ka vertige ya koloba keno belle vie abenga ke isute. Bino bokanisi ya gabi ndenge aza na belle vie la Poutine soki na minute ou pas azuka ka fond. Allo ya gabi tumba lobi naza na tableau moko boye po naza na film moko nazo tourner tableau moko boye po il faut tourner boye. Vous êtes sûr que no ya gabi ana ko boya malgré ba bêtise nyonso azoloba. Ba bêtise nyonso azoloba wa ngai nakoki kolobela mtu te nga boye. Mais défi o de belle vie asala ya gabi asala ngote. Lorsque un homme Papi Kader abimi a lobby très bien, ça fait mal. Et quand il s'arrange, comme on a battu bazo ko finga belle vie, et si longtemps que non, belle vie a payé sa valeur na artiste. Belle vie a relevé défi moro boye oh biso ba artiste to kokate. Mais moi na oh biso moko to koka ko sala ngote mais tala mutu oh ya ko sala ngo belle vie. Ce qui va te le quoi, Papi Kader, bazana bango na ba poto kuna mali les obeta ka bango bazo sala ka ba kayu na bango bazo tala bazo reconnaître eloko wana. Pona nini te yo artiste mususu vandi penzo lobi te. Parce que ce qui te lobi total, ba Papi Kader wana, ba modero, ba tokyo ba janyango ndenge ba kei, ba ya gabi, ba leandaya, donc tolo ba kaka keno série ya batu o ba jouer na ba cassette na ba CD. Batona ba souffra trop. Batona ba souffra trop. Mais les lois artistes et comédiens comment la facilité à travailler peut-être belle vie à travailler belle papa à kangisa son voiture. Na période ba CD, na période ba cassette. Ba combien des artistes ba qui véhiculés. Toujours par rapport à valeur ou encore par rapport à musala bozo sala. Il faut bozala bien. Il faut peut-être mboka nabino et reconnaître valeur nabino ou encore épée sabino ba valeur. Malgré que le maman Denise a saini, maman Denise Lelo a valorisé bon tokyo lo bakeno asungi bino ya kolongole bembe o ezalaki nina document o balinga ba bwa kango penza na poto kuna ba balinga ba kundango so pende nini. Mais à ça nini azui e bembe wana azongiseli bino ngo na Congo. On est juste parenthèse muke na fongola ki roloba keno quelque part à valoriser à pesi valeur na artiste. Bref, la grande famille, lorsque papa nani Papi Kader a lobby bongo et touché ngana qui passe na lobby. Comment est-ce que Papi Kader azo reconnaître eloko wana? Ya koloba keno lelo mutu oyo a longola défi moko boya makasi na biso ba artiste c'est belle vie mais ozo mona isusu kaka artiste muninga na yo collègue na yo avandi na plateau pona ko dénigrer pona ko finga mutu wana mais na kati na bino na fin fond bomoni eloko Papi Kader alobi asali alobi penza bimine et ko pesa mais l'artiste nyonso te aloba il faut zaka artiste moko mutema mabe na lobango oh Papi Kader alobi ango na sens mon côté ya koloba ke non atombo la belle vie alobi ango na sens que atali musala na bango ndenge babanda babane ko futa bango combien lelo artiste a combien atana moi valeur moko boye ya ke non azana facilité peut-être ya kofuta nda peut-être ya $100 $200 $300 c'est grâce à qui? C'est grâce à belle vie. Ata lelo boko tia na boche alobi ango bien alobi tomoni SB na SB na so tobi to solo la SB aza mwana ya belle vie parce que yé moko kolo SB elle était albané ko jouer na nani na belle vie TV o babané ko foutaye mais voir les gens bazoya ko fin na belle vie eza passi eza vraiment pas si la grande famille
Alors, beau aimer, beau partager. Famille Bota. Focus, 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 focus. Les autres à la 7e. Hein? Je crois 7e épisode, il y a Master. 6e épisode, on a moni antana qui Master, ceux qui ont zaka na Turquie, ceux qui ont zawa pito ebité. Alors, les autres ebité ceux qui toko yoka nini. Voilà, c'est au moins ça, bandeko. Beau aimer, beau partager. Na 5 minutes. Pour film et puis kalaté zo banda. Ah, dans 20 minutes, tozo ta la film na biso. Alors, c'est au moins ça. C'est au moins ça. Ceux qui papi Kader, avant la poto, à reconnaître. Bon, oui, je sais que non, avec nous les Congolais, hein, tu reconnaîtras qu'à, mais tu n'as pas kolobate. Tu n'as pas kolobate. Natika la pe koyoka jamais artiste et comédien mon quoi lobi que non. Na ko jouer pas Belleville parce que Belleville a foutu kangambo, a foutu kingambo ngomuke. Belleville, elle travaille na batou, azo ba valeur à batou, azo fout à moutou, dans le sens que non moutou peut se retrouver. Je ne pense pas que non ceux qui Belleville peut banaï ko solo mabe na ba artiste et comédien, o ba kina ko tourner na ba film et pas naie. Mbele na ndenge Congolais zalaka. Mbele Congolais basi ba bima na o tourner na okuna afuta ka batou mabe. Afutaka bato mabe. Et lorsque tout le monde a keza na bato mususu oyo bazalaka toujours na permanent na Belar TV ba joua ka baza toujours wana barataka la ba film ma belle vite, c'est-à-dire que non paiement ou encore salaire na bango pe eza bien. Peut-être pas zo préféré na jouer na ngai pas belle vie que na kene ko jouer kuna ba opesa nga mbongo moké. Bref, belle vie azo pe sa valeur na ba artiste. Maintenant pourquoi pas lorsque Azana nos vivantes, bino ba artiste oblelo bokomi ko bundisa belle vie. Na bitumba ngo belle vie tozo ba bitumba belle vie bandika katango oyo maman mususu oyo soki azo yenga wapi tozo ba pe position na été. Hein? Soki azo yenga wapi tozo ba position na été. Jani ye wana akufi atana matanga Jani to moni été. Omoni siko ndenge o se retrouver que non yo moko. Est-ce que nani matanga ya Jani fallait penza nani sila zanga la matanga Jani nyonso wana nini oso bebisi caché na yo na bandeko nyonso osali chaîne oye bato basepeli ojuwaka bien toyebi pe ke no ojuwaka bien mais olingi oboma mutu oyo asungaki yo ata na idée moko boye olingi ozwa place wana toboyi te so okozwa ozwi mais siko na miniti oyo oza wapi matanga ya Jani, est-ce que vous avez un problème na Jani? Vous avez un problème na Jani te? Mais c'est parce que oyebi que non, ba artiste ebele ba sepela te. Na ba comportement na yo depuis yo banda SB na yo, o fingisi bato ebele, o bebisi, o séparer bato et tout et tout. Ça ce que vous avez ta place, ko koma place à bato baza, tu te retrouves maintenant seul. On les a kaka na lobby na ngai, to chama ina munoko te pour matière eza. Matière eza. Maman yenga. Matière Isa. Alors, bon aimer bandeko vous partager, on est ensemble avec vous. Bah, bonne fête Nabino ya Pâques. Je voulais juste partager avec vous. Moi Maloba ya Papi Kader, je mets et Abane Pe Koloba, il était vraiment très posé et message moko très fort ya Koloba Kenon bandeko. Beau reconnaître belle vie. Beau reconnaître belle vie. Botika babiloko bozo sala wana botala ba moment où bobane ko sala ba théâtre bobane ko zo ba combien ya solo likambo moko alobi ke non mabange diminuer effectivement bande to bando ko tala ba film na ba période ba cassette na ba CD to bando ko lemba mabanga to ekoyeba na batu pona mabanga nani asi onde ba boka ke pa nani artiste comédien sa boka ka boy mais au tali eza ya solo ba film ma belle vie ma banga eza penza te akoloba ke non ma banga là c'est le travail on travaille to futa yo eza te ya ko boka ka mabanga o boka mabanga po ba futa yo ici c'est le travail parce que je te paye azo futa yo mbongo po travailler ko ele makambo mabanga te siko ba biloko na nyonso bandeko to zanga kolobango Papi Kader alobi eloko moko eza profond Total la film à Belleville, à 45 à 48 minutes. Les autres, moi, ils ont 45 à 46 minutes. Ça, ma banga. Tolanda, histoire, peut-être histoire.
Mais toujours to zonga kala. Bandeko, minute na 45, peut-être filmé, ezaki peut-être tableau neza 30 minutes, ata il y a 25. 25 mususu na mabanga na babanga parce que bino nyonso na boza na kati wana bozo obligé bo boaka bosi bo komi ba kombo bo ko boaka. Po batindela bino moi quelque chose parce que salaire ezala quitté. Maintenant avec Belle-Vie, salaire eza, vous devez arrêter ba mabanga na bino. Bato il faut tout transformer, il faut tout tinda message. Il faut tout lancer message na film na biso. Alors pas de mabanga hier. Pas de mabanga. Peut-être mabanga ya en passant ici il y a que non film nyonso kaka mabanga te. Bandeko toyeka ko révéler hein. Toyeka ko révéler ya koloba que non Belle-Vie travail, il faut beaucoup ko respecter, il faut ko betele maboko alors botika makambo na bino ya ko finga ka mwana batu. Et si longtemps que non, il y a d'autres artistes et comédiens au bazo reconnaître Belle-Vie. Il y a koloba que non na minute o muto pesi ba comédien vraiment valeur eza Belle-Vie. Mutu pe ayeko kabula ba artiste eza SB. Mutu ayeko cha manyanga ayeko cha mavuanga na ba théâtre division eza SB tolobi yango. Nakosi, soki nakosi bolo ka BBC akosi kuna na ba commentaire na bino. Soki bo finga pe bo finga parce que bino boza wana ka bolika vérité te. Bolinga vérité te. Alors, c'est au moins ça, bandeko. Bon, aimez beau partager. Focus kuna. Focus. Papi Kader pesa asololi kitoko. Asololi kitoko. Alors, il y a Gabi Babiloko nyonso na zo sala wana bandeko. Ezaka kaketo. Jalousie. Pour ceux qui Belle-Vie na minute ou alobi ya boze yana benga ya na bino ya ko jouer plat tableau oyo. Je ne pense pas que no ya Gabi akoboya. Akondima. Yango bomona keta ba manyanga nyonso na boyena ngako ya ko sala analyse po nini po na yebi keza mutema keto Belle-Vie abenga ke souté mais soki Belle-Vie pe lelo alobi abenga ya Gabi wana elle va akokende ko jouer kuna OK o jouer kuna OK o jouer kuna voilà bandeko je vous aime bien ba bonne fête les sous ya Pâques ba bonne fête na bino nyonso. Ici que j'ai mis les binos partout dans le monde. Peut-être on a 20 minutes. Pour tout comme à 16h30 et 17h30. Tout à la film et biso ya master 7e épisode. Bino na kini c'est 16h30. Biso à 17h30. Alors tout ça na y a 1 heure. Alors sur moi ça bandeko aimer partager. Ezanga wa bino BBC Mpoi TV. Ceux qui zamba la liboso kutani sous na vidéo oyo. N'hésite pas à s'abonner. Vous allez vraiment à l'aise quand on a déjà place na yo parce que vous avez décidé. Alors famille Libota focus essayez de partager massivement émission na biso oyo nyon se zapika pour na promotion ya Belle-Vie TV plus ba ko finga plus biso pe to ko ya pona ko lobela ye ya ko zongisa vraiment ba tuna nanzela et ko sala bien. Alors tokutani prochainement ba bonne fête de Pâques lisusu. Je vous aime bien, bisous, bye bye, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.